Balobi Suède et Lala. Est-ce que bino bozo bunda po Suède était le matondeni? Au poto na poto 4 saisons. Ah on a Suède. Ah mon dogazo mama poto ya mou. Ba bleda wana ba oloba Suède et Lala, wana ba bleda. Mutu so e sika na poto. Oloba Suède et Lala, tout na fait nga modogo, tu fais modogo ayebi to na fait nga modogo afumu. Fumu na pesi mbote, modogo papa na robi. Donc amona viana le bamake o eza poto. Ça veut dire au poto na poto 4 saisons. Ah on a Suède. Ah mon dogazo mama poto ya mou. Bali venati te wana ko batente wana ba jouer wa yaki ba jouer wa ko beta ba bale wana biro nga na biro te nga moko biro siko na longola bango Trabino pe bozo kanate na cour de grand honnête na ntangela nga ba kombo neti nani ba kabeja enfant mystère wana na bleda wana bleda ko tanga ete wana ko tana maso na loyenga avanti ya ko de grand ya na maso muso wana ko tanga ko mbona te sotango siko yo lingwe bisanga ke no batutu bozana na bango na ba cour de grand ye muto benga na bango mais batutu wana mona wana bazaki na bako ba décorer ba yiro ba pelouse nga mona yaki fleur Nzambe misho bongo bino bosa wapa. Nzambe sokumuse misho bongo bino bosa wapa. Nzambe sokumuse misho bongo bino bosa wapa. Nazo pambola bomoko ya mboka mingi na moni penza etalisi penda eza bomoko ya mboka, ezwi mboka, efandisi mboka, ekonzi mboka, epesi mboka oyo lolenge ya kozala na mboka. Ya na biso bomoko ya mboka oyo. Na senga na bandeko balanda bomoko ya mboka nkola pambola bango. Bonjour fidèles internautes, il y a www.bomokoyamboka Tambola na mukilo mona makambo, toujours à la recherche et information, toujours dans les bons na lobaka avec votre humble serviteur Isaac Suède, toujours dans les bons lelo Tomituni eske basape ya Scandinavie bazala propre si ma caméra point d'interrogation mais to kangeli bino moko ba grand saper ya mboko yo boko découvrir ba révélation eza awa toujours dans les bons na lobaka. Mais avant, nazuaye na kange bisika zali, là nazali komona o babengi na ngola les bibliothèques internationales, toujours dans les bons poyes jamais na boya na moni lisusu Orgazi Manhattan, kona na Genève à suivre check. Le padre, tu veux que je te parraine? Retour à la source. La musique congolaise, c'est la base. Banda
Fares Kadela mokonzi na ngaki Noel Ngoya Sarabino avec Isaac Swed, le président de tous les journalistes à Scandinavie. Est-ce que Bassaper a vu à Scandinavie, la propre si ma caméra a découvert, on a vu que non lelo, ils ont des dégâts. Donc pense à peine pour que n'ayant au Sakanate avec les presses mondiales, Tata Lopang. Est-ce que la Tata Lopang beaucoup découvrir en émission? Salut mon frère. Presse mondiale. Salut. C'est pas le moment Isaac. Il est plein de ville. Ouais, toujours dans les bons. On a ville, la galerie. Na Sepeli. Les princes mondiales. Toujours dans les bons. Na ville, ouais, toujours dans les bons. On a ville, la galerie. Na Sepeli. Les princes mondiales. Toujours dans les bons. Na habité Bazolando na www.bomokoyamboka.com. Toujours dans les bons naïfs Sarabino les lots les princes mondiales. Ayeba ki na été mais tozu kaka total est-ce que balata bagondo e katana ba mapapa si ma caméra ou pas mais avant assez à to bandana nous kupanza poke a komera se présenter na ba oyo ba yebi na ba o ba yebi te ba comprendre azanani mbote ndeko. Ouais, mbote papa, mbote. Bonjour, bonsoir, on a Hollanda Bisso, on a eu le prince Monzale, grand sapeur de Scandinavie, donc Suède, Stockholm, tout, donc papa Lopango, donc number one, c'est moi, le prince Monzale, toujours on a top. Oui, bien là on a CP les actes non, bateau mi tout n'a rappelé n'a pas parlé, est-ce que vous allez payer propre si ma caméra ou pas? Yo mona banzuzo ko mona, soki bateau bandai ko mona biso bazaki pembeni bazo yo kana nodero ngana obimisa, hein? 15 parfums dans nzoto ba semiyake ba makambutu ba cross ba biloko tout ça on a donc ba avec tchatch mais on est en libre propre toujours donc il y a rien à dire, il y a rien à parler, toujours propre. Siko elo liboso pe olobi comment nous ali les princes monzalais na suka ba baxi toujours na top wana et utap. Non mais on a bato ba kotaka en étoile d'état, il y avait nanga Rambo, mon pas mon conjuge sali en passant donc 13e apôtre Tozela. Donc baroyoka que non toujours na top yem tapé sanga baptisa ngo Kofi Olomide tapé sanga kombo wana ko toujours na top. Est-ce que que bato mitu na ba question yo au kota sap na loyenge ezaka tata moi na mino to master biso kota sap banda sap depuis quand? Non mais nga kuna ko kota mana loyenge te parce que omoni na so na ko bana banda sap bon sap mutu no to ba tant to bota mara mutu to ala ta bilambati sap yango banda ko lata bandi ko lata mais ce ko muta pesa nga ma idéologie sap les avions nga moko James Chanali. On comprend, James Chanali 007, donc il ça idéologie, il y a ça. On comprend, il est vraiment ça idéologie, ça, puis parce que il ça on a défendu. Ça fait au moins combien de temps? Non, mais quand déjà, tu fais James déjà, donc il dit au cas où déjà, pote on a temps sur 80, on a boulé. Donc il est maintenant 30 ans sur 20 quelques amis qu'il. Donc, le prince Monzale na ebelio na lisolo ya cour de grand mboko na Scandinavie pe na Suède. Les cours de gras et panzana, bamsu bami benga ba cours de gras kuna yo pe cours de gras et lisolongo ezandeni. Est-ce que tout na bango batu ba mi benga ba cours de gras kuna mais faut autour bango est-ce que cours de gras wana bango ba ebiti ne banda ba ebi histoire nango batu ba oloba bato ba ebi ngamoko président ngamona tout d'abord fondateur et comme il dégâts ngamoko fondateur ngamoko président ngamoko pe so na bina benga na yo na bengani yo place onande te siko yo lingo ebisanga ke no batutu bozala na bango na ba cour de grand yo muto benga na bango mais batutu wana mona wana bazaki na bango ba décorer ba yelo ba pelouse nga mona yaki fleur parce que nga mo cour de grand ezali
cours de Grézali, jeune, Massa Bali, Massa tout, donc cours de Grézali. Les gens moutons n'ont pas présenté à Scandinavie, à présenter à Suède. Ça veut dire qu'il y a un joué dans 4 cours de grand. Massa tout, on a la propre, tout ça, bango, surtout on est non, on est sur douane. On est dans Tangelanga Bakombo. wana bleda wana bleda kotanga ete wana kota na masomo na loyenga avanti ya ko de grand ya na masomo musu wana kotanga kombo na te sotango sotana kombo tanga ba kombo musu donc na ba kombo pamba na mutu muso lingo ko tseboye na ba disons na ko ba nini na ba débat bomona la musu po ifula yo moni débat za la kamte ngana osala mission oyo yo bengi ngati ko tsaka ba kombo ya ba individualité ba le venati te wana ko ba tente wana ba jouer wa yaki ba jouer wa ko beta ba bale wana biro ngana na biro te ngamo ko biro siko na longola bango biro wa ngamo biro ngamo papa lupango tongo papa lupango ngamo biro muto azali na cour de grand wana za yemongo boyoka le seul qui me reste Rigo Mambasa le responsable papa na Randi papa na Romeo wana mutu na ngai wana tata bomani wana lipasa olingo ebisa biso ke no na cour de grand ndenge bandaki do bato musu aza na cour de yo muto bengana bango ke tikala ka yo na bengana bango ba musu bali ba masa bali bele surtout na ba masa musu ba na bango ba masa bali ba joga ba le boga joga mikolo kutu JDT tellement JDT comme JDT bi mais comme ça joga boga yo mona ngati ngabi mais yo sokoli donc joga razawana joga lusala ba JD ba masa ba belé ba Daniel Leki na Malmé masa zawana ba masa musuba na kata yetebo ba masa nga ba Jos Tebi ba masa ba Lito Dak ba masa ba belé ba musuba libanda ba masa ba belé toke malembe na comprendre que non na cour des grands bozarana batu ningo zo mi benga président ya cour des grands mais to beteno masolo no ya Suède pe Scandinavie yo kota na sap mokile ndima yo pe bandima yo lelo ozo faire comprendre ba bazolanda biso ke non na sap oumeli bien sûr siko na kati ya Suède awa yo za saper nga benga ko les bourgeois gentils na sap oyo ozo sala ozo ndimana na minute nani azo frapper nani azo lata non mais awa ba jeune tout presque ba lata bien ba jeune nyon surtout vraiment ya Suède Scandinavie nyon surtout ba lata kitoko po abiloka bien zalaka biloka original ya lia ba masa tout ba lata obi kaka kude ozana kude o lata bien mais ko ndima mutu boye nandima bango nyonso tout mais ngamonde ba tête pe bazalo ndima na yo ngana ko tanga ba kombo te parce que moni ba kombo na ko tanga kombo mutu mususu pa ko sepela te mais tout sola ne bien mais na bi ba masa tout ba ali ba lataka bien so na bandi ko tanga donc tout le monde doit bi kazaka alataka bien asola nanga bien je te félicite bravo mais oyo donc so wana bien tato lataka na yo ngai na donc na tina note balobi Suède et là est-ce que bino bozo bunda po Suède était le matondeni au poto na poto 4 saisons auto na Suède mo dogazo ba mama poto ya mungu ba bleda wana ba olobaka so de lala wana ba bleda mutu so oyesika na poto olobaka so de lala tuna ve nanga modogo tu ve modogo ayebi to na ve nanga modogo afumu na pesi mbote modogo papa na robi donc amona viana lobama ke o eza poto. Ça veut dire que poto na poto 4 saisons auto na Suède mo dogazo ba mama poto ya mungu donc amona viana lobama ke o eza poto. Ça veut dire o ezali poto na kati ba poto comprendre donc so de là la ndenge nini poto ngolingi to zala ndeni bato muso alo ba ke so de là ko musique ezo beta te yango nde bozo ba ke so de là non mais makama musique eza makamba ba combattant eza makamba mboka bongo so musique ne mutela musaka mboka est-ce que bango tuna bato wana ba lo ba ke makama musique il fait beta est-ce que bango ba ozala ba producteur ozana loko to ozala producteur o lo ba so de là la ndenge nini biso to alia batu bayibi ke libanda bayibi ke le prince monzali plusieurs fois na top batu ba respectaka biso so déjà ya ko telema so to bi ba partout ba côté ba massa bali ba bo ba beta ba teni bayibi ke Suède Stockholm mboka le prince monzali ya ko telema tous les jeunes ba vona na Suède ba dega bon comment mutu mo to tangana ya sape boye bane ndini mutu o to tanga mo boye ya Paris si je me trompe pas venanga modogo modogo fumu wana fumu te talaka ba petit ya ba venir à cause
bapetisa bapapa wemba bafi mpe balakisa banzela biso tuto refa bafi wana ntango tozwa na bapoto okompoane wana meza ya kokosa te mpo moni banga mosusu oyo toandi kokosa ezalaka bien te okompoane napesi vie nanga modogo bambote ye ayebi papa na robi donc oh merci donc très gentil namoni pena champagne donc ezopanza na ntongo toujours dans les bonnes nayebisaka bino le prince monzale donc afanisi Isaac Swed en champagne donc tozwa ta na biso taxi mike donc omona ma mundele au servi champagne donc ils ont makambuté ko saleka vous comprenez nzambe ko ta ville on met la champagne na ville bon comprendre que nous boza sur www.bomokoyamboka.com toujours dans les bons jamais toboya avec les princes monzale Tata Lopango est-ce que yo pose na Tata Lopango so etonde mais yo mozo mona papa Lopango ba minde ba servi ngai non mais là merci taxomike brocha mundela au servi cigare na maboko na kotumba mutulisu okompo ande na libwe cigare tande na lipoto na poto yo siko koyibisanga nino nga na koyoka yo donc si ko beti lisolo déjà Scandinavie lobi keno ana Suède batutu balata bien o baza en bonne relation na yo to bimi libanda Suède ya Scandinavie banani bazo frapper na minute o keno bazo lata bazo défendre sap ndenge singele kolekanga to baolata bien baolata bien na catégorie ya sap na catégorie sap bon ba massa tout o baolata kitoko nde tolobaki ba massa tout baolata bien ba na kaida ba massa baolata na bango biloko na bango massa nga pati mbengani amimi bango mikolo na blouson mushino nanango mais na boyi kolata ngo po to sala ba makopine ndenge petit na biso nani chino de kin a loba to sala ba makopine donc nanango donc tangi Al-Qaïda balata bien mais ba massa comme moment oyebi ke ouais pati mbengani na omona suka na Lyon wana na moni lisusu le transfert le plus cher mutunanga papi Weston yo yebi donc cours de gants yepes ko cours de gants vana na Lyon vous comprenez na talika na Lyon na moni suma sananga picho kaniaku wana massa donc papi Weston pesa nga mère aliki bambote je on anniversaire so ya mère na biso odette basaboli donc batu ba olata bien ba massa ba ebele atina ba Lyon ba Paris ba Belgique tout consort donc ba na rôle ba sous en Suisse massa nga na bosanité na ni Romain Moukadi. Bon anniversaire, joyeux anniversaire encore na yo donc yo yebi masala ngai nani Romain Moukadi toi balata pena ba masa ba olata ko Romain Moukadi na bosani yo te donc ba masala nga bali bazadi mulumba masala nga donc yeko to bourgeois yeba masolo ba champagne na bela o mela champagne o lemba vous comprenez donc des gars les princes monzale chez Isaac Swed ezala mitune ezala matata oyebi ke sango no epanzani ba oyebi ke no saper na bino Scandinavie wana asala raté premièrement bino bilama na biso Sweda boyibaka et dede babi les princes monzale asala raté ye aller na ndenge ya lichocho est-ce que ça solo non mais ngai déjà moto tu babi lichocho na ba parler bazo comprendre nga non mais lichocho faut le bango na faire bébé nga na bien ote lichocho nga na lisoso donc oliara na ba mbongo ya do ba mbongo oyo ya ba trésor public donc tout le social alors social ouais to benga non mais yo kutu lelo yo ebit makamba boulot na auto ki mabulo ka siko donc pour masolango ebi donc ça veut dire que non pour na ba makambo il faut na auto zo ba billet na agence venanga pêche Koko Mulumba honorable merci na venanga Léon Mulumba donc Willy Moucheni Code Mboka donc international Willy Moucheni donc na venanga Ladi Louya Michel Ladi Louya Palmarès prime d'or donc batindelinga donc na déjà donc un mois na ça na okende kin na sala un mois na kin na hôtel du fleuve donc ça veut dire nga na mutu mususu donc moni makambo wana ko beta ya social wana nga na père de famille ngale na osa na musa na mbogo yo eza na batu musu biso de okuta bona na ba recevoir dans na telemi na centrum okebo musalo zongi boyo kuteka na recevoir na centrum okebo zongi boyo kuteka na ringe bi na centrum donc ça veut dire nga na banda ko sala début na ya wana ba ventier oyo lo babongo vrai aventure. ngana mutu mususu ngana mutu ba socialité parce que moni vie et musique vous comprenez batu mususu ba osala na balwenge moni mutu so alingi yo te Isaac aloba bloko moko ka boye po étouffer yo po bebisa asali réputation na mais bakindoki na bango tupe esi to yebi yango yo kasi batu balobaka na makambo wana banani yaka ba jeune oyo ka ba jeune ba jaloux na biso moni ba jaloux ba jeune ka ba kanga na biso ayebwa nzoka zo a un esprit pour envier yo ayema n'esprit te go soki nene donc azo yande pa on a ko envier yo pourtant boye ba ne bandu ko sola boye abandi ko café yango moni ba petona to na ba blédard wana ce sont des blédards donc c'est ça oyo bato bakanisa na ba paleza oyo te prince monzala azali na kutu bato bakanisa na bango te ezaka moko na ba jaloux
On comprend? Batutu ba ebinga les princes na mboko, moi je travaille. Dans la fiche de paye. On comprend? Ngambongo na côté qui lobby. On comprend? Le 26 non? Le 26. On sakana na côté qui lobby donc ya musala vraiment donc na butu. Déjà mbongo sala ki twa. Donc ekoti donc na tali bona bia. Ako mundele nga chef na ngabi na okende mboka, na okende sala ma mbebeli. Donc mikolo donc na ebiso ngamona leli salaire. On comprend? Donc dégâts. Oui bige mutumo ebisenga tunelanga prince Monzale. Est-ce que Bilamba la tara cher azora ba étiquette a cheto ezara pena Bilamba bimisi pena carte alekisi ya sombi Bilamba ah ndeko nanga to kutina na ba magasin nga somba Bilamba na somba Bilamba mona ba ngamba sapo saper ba komisara ye PD saper ba komisara ye muyibi saper ba zokela do ba kitsaka na ba rôle tout ya mabe vous comprenez donc Bilamba faut somba na mbongo vous comprenez tout na somba na mbongo ndeko na ngai ba blo musunga na nango ba maison musunga na bina mboko oyo isa ba bleda mususu ba lelo donc disons na ba o ba yakala ba musu ba yebi banzelo nga na kendaka te vous comprenez ba yebi banzelo nga na kendaka te parce que moni ngane na boy na ko kepe na magasin moko boy na moni lo na musu na 20 000 couronnes donc valeur de musu donc tout ça musu ata 3 000 euros ata 2 000 euros na kei so na moi 1000 nanga na ke na pesi vous comprenez moi projet sur juste moi salaire na sanini na pesi na plan nanga est-ce que ça peut appeler à ta na réa ton na solde non ça peut akola ta na réate parce que moni réa za biloko yo to ko lobela ngote vous comprenez to ko lobela ngote net nga ba biloko mususu na nango eza ba biloko yo da na sombango déjà kala net sapato eza na 1000 euros eza na 1000 euros eza na 1000 euros na sombango 10 000 couronnes soko 10 000 couronnes wana tuna bato mususu na mboko banda ya Suède. Est-ce que somba déjà loko ya 10 000 couronnes ça pas ya makolo na 10 000 couronnes tuna kaka moko tuna mon sapato ko tambola partout na Suède au mona ngote oh to benga ngoko monini oh eza dia ka di mama oh na mona engala yeso na ebite yeso la neni dia ka di mama eza pe sous changer couleur on comprend tembe bandi digital momo tembe bandi changer couleur sundeni moni loko ne yabo na ko sa na ko sona ngo ba mindele ba liboso ba otala momo po tembe si la po ngande tembe bendela biso eloko Monzala latina makolo est-ce que ça changer couleur ou pas donc ero bana Paris bazo kotala bana partout ya monde na kisasa na Afrique du Sud bana Luanda ba ebige les princes Monzala les kakala ba otuna ba fani ba otuna changer couleur so changer na couleur nzambe kamele yo dia kadi mama tala boni ngaza ba komi na kanda asiliki akomi na kanda asiliki méchant ola a changer tala a changer donc on beta mosu boye on soit comme na kanda alingo lia suko ba petit tout ça ba moto alingo lia ba on changer makolo tout mono a changer do asiliki yango le roi fâché a fâché les déjà donc ola collé alors tala a changer trop méchant siko mama mbozo sala ozo devoir ozo pesa na ba tout onne ozo ba devoir o moni saper tango a saper moni tu masala ngana tina koloba neti ba jamuzenga masala nga un peu trop de pyro ba masala nga ba parti mbengani venanga papa fula na mama forme bana suisse tout ba masana tout ata ba Kim Prince ton ba likaka na ba écran aroya te kwa la ksa ba biloko pa pamba aroya bo la kse loko mo pe sali pe bato on ndi to ka boy ça pesa makambo te ko ya ba bagarre mutoko mo finga ka bato benjir ngana auto aussi mission oyo ka ta injir mo goti na finga mutu non na kombo ya mutu non moi je juge pas les gens tu vois mais na lobela ba réalité na la ksa ka bato ba comprendre que siko wana na comprendre place yo za seke ozo pesa devoir na souhaite que no muto ya na sapato ala kisango pe na devant média donc ezaki mibale na sombi yango déjà 3 mois passés ezaki mibale ezaki donc ezaki deux pères ngana zu moko mundele moko pe liso salaka pa kunga pa roi Suède mundele mo salaka wana pa roi Suède yine mtazaki moko kutu moko oyo ainga ozilango mwana ya roi vous comprenez donc c'est ngala lokola pe tete le kaki tona kangaki likolo moko na biso so lingi tenga pe na okena likolo moko pe kena likolo moko oh mais oui yango moni ke mindele babi non quand même ya ki damu taliboso azwa kaka yo dozu moko po ba jamba kote ke lo de makolo mbala moko webi ke makambo na sala pena appel na ba saper nyosto ya Scandinavie les princes Monzala pesi bino devoir bolongo le loko obenga ko bonini diaka ni mama changer couleur ah mais dégâts mais masolo to bango papa melaka champagne pour moni masolo c'est la bourgeoisie na tuno question mo na bato balingaka yo na zongi sango po elala ezo tanango pour o eza pona ba chérie tout ya mboko yo ba Nadine Bell
Obi ko pesa nga 40 bouteilles de parfum, et tika la ki 10, il faut ko ka 50 yo yebi. Donc il a li pour ba frère chéri, ba Rita, ba petit nga Kevin. Bango tout, ba Deborah Ndoma. Il a li quoi pour na ba chéri sikoyo. Donc il a li. Il a li. Obi balobi sa père, il faut à la carabien, moi ça bien. Est-ce que vous êtes responsable? Nga ko do père de famille. Nga moni ba jeune no to na soda. Mutu nga banda responsabilité depuis en Afrique. Nga na foutre la palin. Bana Chekoville, bana Gingabo ba yebi. Et bana Chekoville ba yebi que les princes sont grands responsables. Les princes spontanés na moi na Kingabo. Au moins tozuyo. Moi na limité commune de limité quartier Kingabo mana ba vena nga Chikoko Mulumba. Ba Zadio Mulumba. Donc on a donc staff bana Kingabo tout. Donc la pesi bango ba mbote bana Kingabo partout besoin dans le monde. La pesi bango mbote. Donc nga na mona Kingabo. On dit ça père Mutuka bien, moi si makambo basi ko to beta ngote parce que nga na bana makambo basi des gens kala bino pe ba sa père ça pango bo salon pona basi nde non nga ko makambo sapi ko to basi tende ko nga po pona basi ko to mutu to nga ibiga da le prince ibiga nga na osala makambo pona basi te po nga da moi si nga mo ndinga na raboyi moi si nga so leki o finginga o critiquer nga ye ko te pese so kanda ye pese kanda pour que non alinga nga sous makasi mais moi si nga lelanga fort yo ko critiquer nga ya yebi ke mobile nenga sepelanga na bilenga John les princes mondial plus fort na top papa lopang yo ko finga nga bongo so ko salenini on comprend siko ngane na zali boy on comprend tango le makambo na basi longola ngona po mutu moto na mboka ko le ngana makambo basi ko to donc na linga ngo soute na ko ma fatigué na kana momi na ngana palais o mona lia cité lia c'est ali do momi palais maman Nadège Kaziyangani vraiment momi ko sakana ta mona na répéter so mona ni dégâts. Donc on a benga mikolo mama bobila dawa. Donc on a les makambo basi. Makambo kari ko to beta ngote parce que moni kara, moni mutaya na TV. Yo sa perte, ya lo bela makambo bilamba, car ça transport ya yo moko donc transport privé, tu vois. Mais so transport comme pe yali, o to na poto. O komba ko beta masola kari, moni mutu mususu ko lo bela makambo kar, talaka vine nga mega nga da pe ya kar. Na bomwana ape Dakar, nga na âge à 16 ans. Toi na Toyota Corolla bana ngaba tu bayebi mère nanga zaki changer la pesi changer tout o ba mona na nini na Coutinho na Zandu na ville bayebi maman nanga mère double mère tabas mère nanga wati nanga na mikili mère nanga peya ba palin bana ngaba tu bayebi o comprendre toi na ba palin zali nga moko pe na beaucoup ba mama palin na ba Afrique zali nga moko pe na bakisa sous ba plan o comprendre ça veut dire que makamba car mutu muso ota mwana car ona mona ota mwana car o mona car boy mais sans ezati aventurier. Vous comprenez? Moi ça zate. Quand ils vont appeler ça, moi ça bien. Oh, on a tellement de Mercedes ça des porteurs. Na mona mutu moko boye. Ba kosa ba nina critiquant na téléphone 1h19 non yebisa yo. On a tellement de car bien, on a makamba bien. Oh yo kutu lamso kokati. Vous comprenez? Makamba kari kutu ba bloka pamba ndeko. Ola tinzoto nini? Ah nzoto. Déjà to moni déjà. La limite habita digital ya ko so chapeau mikolo yo beta mabiso beta so ba Viviane to mona Viviane beti Viviane c'est les gars ngo ba 3 ans passé ba ventier moni ba na makambo te mona mutu so la ta chapeau musu ba mona kaka amona ki la musu masala ngana ni a trésor ngando ala ta ki chapeau mo ya Yoshi to mona ki papa forme papa fula ala ta chapeau mo songa Yoshi to mona ki na masala ngana ni masala ngana ni comme Goya donc à mon niveau on va mettre chapeau à Viviane bah le big non il peut oh yanga donc chapeau donc na ebisio au mon chapeau tala oh ya ba maya sika tala on a public fondé confirmer maya sika on bon oh ya maya sika tala ouais au monango eza ba chapeau ba Marlboro classique ba melango champagne ba melango cigare na ville oyango eza ba chapeau ta pamba mais eza ba bloc okena na ba Champs-Élysées eza ba bloc ba bourgeois gentil ko nango le ba bourgeois gentil eza ba Marlboro classique eza ba chapeau te ko pamba masque zanini na invité non casque déjà tout cas nango monango eza ba black ba black ouais ba bloc ya ba Las Vegas ba black. Non mais déjà foulard déjà la discorette. Non. Toujours dans les bons thèmes au Saranate. Discorette donc on foulard. Foulard ils ont 8000 couronnes. 8000 couronnes donc 800 €. Mais on a salaire à poto. Mais 8000 couronnes mais ba lemba na ba leka ngoti. Na nga ozongo kanenko. 8000 balles na bimisango. Vous comprenez? Oh, bon, yo mona ngane na boy, ngana ko so loko musuko, o latina yo, mais ngaso na tele mbo babanga nga po na ba fete. O bona ka te so ngana koti na fete bo batuni o to ka kingi komboy.
Star Mboko, c'est moi, le prince Monzali. Mais ndima pe batut. Non, mais quand on dit Magabatu, parce que tout autre solana bango bien, JD. Solana bien te attaque à beta olima. So ko impoli. Ngalinga bato ba impoli tu vois. Ouais. Toi qui t'en habité. Non, oza ka body pour mon pépé, oza nango. Ndenge bandi hein. Mon pépé quoi. Donc ils ont donc ils ont body. Non, ils ont diesel. Baba, diesel. Baba ndé ngana muta baba fuma. Donc on a dit diesel tout qui diesel toujours oh t'es mbato ce qu'on a tesa Raf Lorraine yango na auto na kana maison Raf Lorraine na Simona digital zwangu Raf Lorraine mbato ya Raf Lorraine na makolo déjà to bi no te zoka mbato ya Raf Lorraine yango na toujours dans les bonnes nabi sarabino avec www.bomoroyamboka.com avec le sapeur les princes Monzale Tata Lopa Raf Lorraine mbato za Raf Lorraine ya tisi donc ça cher trop donc dégâts na c'est de dire que maman boro ya 1000 balles les examens il y a tout le monde au micro ba luka ngombangwa ba ko na internet ba msuna ba ko commandant na Chine ba kanga o monde za ba ko kanga ba photo ba kanga ba photo ke Chine ba bendi yango mais siko na bité na moni ozana mipiku awa do osomi na reya tonne na moni mipiku mo pembeni na yo dégâts ko sakana te na yako zoka moi biloka mike na yako zo parfum pour moninga na muta ba parfum na yako zoka moi yo siga ubuma kutumbate que da parfum yo momoni dani c'est Miyaki donc parfum faut mais te ko do parfum baba donc kolo ba chunga na yako zo mo bouteille pour na ina posa nango na tamo chunga omoni ba siga bala na kapena ba chunga Isaac c'est Miyaki donc nena liboyo ko na ngai deka wala papa lupangu oyo mais mangali c'est Miyaki donc on peut mutu musa sombango deka na ebité wana za biloko akini to pona kili solo voyage akini za akini na osombela ba teni no mimela bana akini ebele o balobi mikolo ça perso ke kini faut ça la vente aux enchères ouais donc ça veut dire quoi bon ngai dans un projet moko boye na ba vie na nga ba jekoko mulumba ba honorable Léon na ba vie na ngai Michel Adiloya tout un projet to na makamonde ba tindelinga ba réservation hôtel ya nini hôtel du fleuve pour na ça la concours moya ba jeune na niveau ya Kingabo ya quartier na nga na Koli tout ça la SAP donc il me défie de mode moya ba saper na Kingabo en plus na ça la sous ba fille ba au défilé donc ba fille quoi ba fille peut ba au défilé donc to benga banani disons donc ba mannequin ba au défilé tout ça là donc ba au défilé quoi donc miss au Kingabo ça tâche on a aucun défilé donc vous allez ba image donc on a les capés na chaîne RTNC pour nous présenter Scandinavie pour moni na zoki déjà contact na ser na mami lela ibisinga que non ba tutu ba ibisinga que non na soit de banda soit des ala nan ba mona saperti nan ba mona soit de makambo sapité donc c'est la première fois ngana zoki information na source ba ibisinga que yona quadra coraman kofiolo mide bo beba neza solo te obeba na te kwata wana piki feti kuta wazela ba biloko na ye na me la vie ba clip muso suka kuta obeta ba plan na rolo ba te wana prêtre wana fait obeba na ba vie wana prêtre mutafulanga na mboko yango ba masa ba koma jaloux ba masa ba koma jaloux ezana saper mona Paris a kanya concours moko boye ba saper ozo na moni ne ko lancer par rapport que ça peso tombama azande ko na biso à Brazzaville bolingo moi message moko bozo mona ngonde ni esalo ndeni norba moi je salue mais nebike ba Congo Brazzaville pe ba wanga na kae ba bisaka ba za zairwa mais yebika ba Congo Brazzaville ba za pe ba ignora ba ndima ba tuté ba Congo Brazzaville ba za musique bango donc ba ko boma yoti bango ba ndima ba linga ba tuté donc mais norba na yebike non mais msupe bien bali netu ba Daline Yama donc président de tous les Congolais de Brazzaville ici en Suède. Daline Yama mu continent Kroko. Donc yé andima ba Dieu ma gentil sanga monzale. Omonyo ngo zala wana. Yo déjà kenda de ali kolo za dans top. Ko kenda ko na masolo ko ta pa mpa mbate ko kenda ko konta ba tente mususu wana ba manka yo donc jamais boksa bango. Donc ça veut dire que non Daline Yama ça va. Mais pour na massa no lobby na ni Norba de Paris. Donc on a félicité donc à saloner pour na biso africain tout. Wana mag yo ko bana ko te ko po moni ba ignora. Oh non ngapo na félicité Norba. Mais ndelo monde na linga na ibise que non. Il faut aller à bongo. Il faut aller à bongo mais ayi ba pe ba o ba betaka bien ko leka baza na bango. Mais yele ko la soki concours wana ba bengi mikolo le roi shopping. Donc il n'a pas ces bambote mais ma pekeza la mingi te po
ngana ko diminuer rapide. Et na olier rapide. Norba na olier rapide. Talaka. Tokomo chité na ebité message nous ont lancé na ba saper nyos tout ya Suède pe ya Scandinavie mobimba pe ya monde mokili. Saper ko ta Suède na ko tuté ba saper Suède ba za la raté pour ngamo ne mutu na ngamo. Imara pe baninga problème d'un désert. Problème c'est quoi mon cher? Okoyi ko lata. Na biso tout à l'heure que non ba tout ba lata ka bien. Mais oza saper yi té. Yo ils sont mona mutu moka leki na te fe babi ngana saper à part Dali Niama Congolais Brazzaville. Alors ba ngana saper ba tout ba finga biso ba tona don to o le ba ko mo critiquer nga ba betelanga maboko boy. Na basal ba obetelanga maboko na kata sale ba obetelanga maboko na presse mondiale. Comprendre ngana longola ba soni partout ba venanga modogo baya awo na kimisa bana orebro ba mbangu ba tutu ba yebi et j'ai de cool aponanga ma devant les gens comme ça là donc aponinga que les princes meilleurs sapeurs de Scandinavie na bima vraiment est-ce que on a deux personnes. Je confirme prince mondiali sapeur amboko bana Stockholm ba di prince mondiali sapeur mo to ani na mboko ye. Je confirme prince mondiali ngamona confirmer lelo amen sapeur moko. C'est moi. Oh non, tu vas ba pelouse. Ngamona ma fleur, mon fleur. Ba pelouse de la scène. Fleur, ngana mutu. Oya ko bimagaza saper. Alobi que les princes ngana obeta na yo fara. Ko finga te pas de jeu parce que ko finga biso tu ngana moninga mona hotel melo mabe. Moninga ngana ko bimsela mutu loba moko mabe et ça la bienté public na ba oyinanga parce que ngana ba serre belé, ba serre nga se mama yasi. Jean-Cy Mayasi beau-frère venanga banani ba serre nga Nadine Sanduku donc ba Emilio Kafwa beau-frère nangai donc na bosanité ye moko maman ministre Mimi Mireille chocolat chaud serre nanga ya Palais wana ma serre nanga ya Paris ba olinga te que non ba na finga non ngana muta benjirité ngana lo bananga parce que ngana na fingi na injire mutu non so boy ndeka baninga na boya ka parce que ngana muta liboso na banda sapi na Suède na niveau ya bazaïrois na ebite so comprendre ngana zaïrois congolais papa nanga mu Congo maman nanga mutabandundu donc ngai na bazaïrois na niveau bazaïrois est-ce qu'on a niveau ya ba africain tena niveau ba africain kasi na bona ba africain ko bazala te ba Gambie bazala ba saper banani bazala ba saper ka na ba africain to mona ka pays o eza côté na biso eza Dali Niama les sapeurs on a mona ka respect o ya finga ka batute o azala calme o zo ko lata pe ka lobi ke saper pas de danger ko ya ko côté trafic de fiance o ya ko fiance ka batna bloc pa pamba donc o zo ko souffrir o zo ko pas de danger donc on a fini la récréation ton o eza mission comme on a fini la récréation parce que mutu na mutu il faut avoir place na ye donc aye ba que non sap il faut qu'il a les princes o ça quoi faire ça la coiffe o ça o ba DJ na biso pe bazai bela wa ba DJ na biso bazai belé ba pesi na ba DJ balele masalanga dadi ba oh pake wingi na bossa nyote ba fe na biso pe akala ba maître John ba grand DJ na mboko non mais les bateaux bazaka respect Blanchard Djema famille Djema ve na kota Djema kota donc on peut ça ba Karine Elambi Mupende Pembe vrai chéri Mupende Pembe ko moneka bo Mupende Pembe donc comprendre ba Karine Elambi ba mère chef ba petit nanga tout wana donc ba vrai chéri wana tout wana donc ba Francine donc na bosanité mutu nanga Mimi Chongai na bosanité la reine des Amunda mutema ya Pop Firenze tout le monde ba soutenir nga na mboko musu na bosani kombo bo excuser nga monika ke miso ba zinga pe rapide donc c'est ça quoi donc mon cher tomé la champagne pour champagne et aussi la malili donc c'est ça moni momo boy pona bomoko non bomoko mboko déjà za la ngai ya siti na biso moninga na liga sous ça fait déjà ba 6 mois yango ya na bosanité na pesi Thomas le commandant second pour na bisi Thomas Mikolo yo moto na Nzambe il faut préparer na ba pasteur tout ya mboko yo bo préparer ba délivrance na ba jeune tout mingi ba jeune mingi ba ndoki na mboko ya ba grand ba show mo na jeune mususu bo ya rasta bo grand ndoki ba jeune mingi na mboko ba show ba zo délivrance na solo na panza ba invitation tout le roi na bisi Thomas Penel le commandant second yebisa tous les pasteurs ba préparer na ma bondeli bo ça la délivrance ba jeune c'est ça donc papa Lopango ngam to na lobi fini la récréation faut qu'on respecte mukolo moi na muke respecter mukolo pe zala na respect na moi na muke donc fini la récréation donc biloba loba na ba caméra oyebo na caméra ozana ba souffrance là musu mosa benga na ndako komi kolinga oya ko mbria ba na ba caméra to lingi yango lisute wana zo kwa ke la mutu mais mutu wana yemo ka miyebi ke batika ba trafic de friance vanda na palais betela biso maboko
bando komisa biso mais ba komobima na ba caméra bo mona ba lo ba bakizengi ko sila masala nga mokote na yetebo ya Just Tebi abi oh mutara lo ba auti bandundu sika ngabi oh bisiyo bato ba kosaka biso o mo ko ba na caméra boy mon frère faut dans la moto yo au colonné na koloba devant les gens côté 1000 personnes ba hôtel moi ba minde ba li boso na biso ba hotala oh to na grand restaurant on comprend mais ba hotala yo moko mona ki ville de scandinave ba tout ba hotala ba bibo toujours dans les bons dégâts na évité to mo chité malé mais moi ba mboté ba dédicace na bato balandi les princes monzalé toujours na top dédicace c'est ça ka ba masatou o ba sepela na ngai ba jeune tout balata bilamba bien merci na bino to beta bilamba mais to luka ba boulot fait ça là ba momi ba mère déjà ba ali donc ba tout faut dans la bien respect ngo le kana caméra ko lobaka kombo ya mututé ko finga ka mututé vous comprenez ko sala ka benjirité public wana eza bien té ils ont kitana no yo mo mona batu bando respecter to nga batu ba respecter nga ta dernièrement na uta fête moko ya ndeko na biso ya congolais abali mundeli obi ke fête wana ba bengisi ka nga moko ta place na yo mona na valer na mboko ba bengisi nga moko na ba jeune tout na tuni makolo fête vena nga baya vena nga bina nga non petit nga to bengiso po yo za le représentant légal na mboko yo to bengiso po la taka teni o ko se plus sabatu ba utaki libanda na tel bo fête mindele ba congolais ya kotanga nga moko jeune et petit nga respect yo monike ba bisinga ke tanga ba komba batuté mais pona osulisa na pesa ba vena nga tu ya mboko ba mbote masana nga dodi dodi yarita na pesa sundoyi na yo nani masana nga Jonas Mukamba dodi Mukamba donc na pesa ba mbote na pesa ba masatu ba vena nga tu Pablo Pachimul vena nga le kolo Yoshi vena nga Pablo Pachimul vena nga Sino Mayemba ba vena nga tu wana donc vena nga Bayard na bosani ote ve Bayard ve Bagza. Vous comprenez? Bah tout wana donc il a pesi bino bambote, ba vie tout balinganga, ba chéri tout ba sœur nanga chala mama, na pesi mobile no pe mbote. Donc Jean-Marc mondelendele na pesi bambote, ba tout ba vie nanga Anaconda. Stani Anaconda na pesi bambote, ba petit nanga ba Joseline, ba petit nanga tout wana ba vrai momi, o balinganga. Na pesi bino tout bambote ba momi na pesi ba bisou. Ta mokoto na elibino yango changer couleur. Biaka di mama. Est-ce que bo sepeli te ba chéri? Devoir 1000 balles. Donc c'est ça 1000 balles dans ce monde à 3 mois passés. Donc ce qui est dans la boutique ils ont un ngote na ko pesa mon adresse ba mona na bango ngote regarder ni balega travailler à Congo ya roi à Sombi bonga na bisepe ngape na kata famille royale pour nga comme na le prince donc ça veut dire faut respecter nga donc c'est ça mais donc il a pesika ba tout bambote digital momo yo na bosanité na madame ne ya palais maman na biso Pauline na pesi bambote belé na bana tout ba tout donc na pesi bambote na yo moko pe na pesi bambote na madame no na bigo za na madame na palais donc on est responsable donc on a pesi mbote na pesi ba sek na biso tout ba sala na bomoka mboka tout ba oliga bana sek na ni Julie la grande na pesi bino ba gros bisous donc tout le monde c'est ça oh papa Lopangu champagne cigare toujours dans les bons yakadima manase devoir à domicile déjà depuis janvier na pesi ma c'est là à Paris ma beauté na pesi Papa Rolls na pesi ma beauté parce que na sala émission kala banda na janvier jusqu'à maintenant c'est vrai que donc c'est la boka qui ça ba mon ko so et ngabu na éviter donc na kini fona que l'homme sur ba 8 valises il y a ba 23 kg 8 valises il a mis belé tellement belé comme non ça va pas cher sur la petit donc ezalaki oya bino Isaac Swed le président de tous les journalistes à Scandinavie toujours dans les bons lelo ezaki na oya bino le prince Monzale toujours na top Tata Lopangu là nazali komona na Angola ba bengi Joao Ndombele les bibliothèques internationales donc aza awa na moni susu Ogazi Manhattan na moni susu Tantine Nicole Makwiza Tantine Alonganzala toujours dans les bobos là toujours branché na www.bomokoyamboka.com na habite za moi parole moi batsa te bana ga apesa ka bana bana nga mwana nga liboso James grand joueur na mboka oyo donc ye ma ba mendeli bazwai ya obetel bango bali na commune ya Odinge ya somba ka varesité donc ya ba carte tout apesa ka ye ya sika donc grand joueur to lo baraté ko dona ba bato mususu ba Beckham dona bona ba parler to lo baraté ha futur de demain moi nanga James na peso bambote moi nanga bibale et Raël na peso ba ko biso chérie ma chérie ko biso donc na peso ko nanga ya bibi ya misatu national oh le grand boxeur biso ba bambote belé ba yo ba sesei na peso su ya 4e na peso 1000 belles ma fille oh je t'aime belle gros bisous na peso su na peso Melinando zanaye ah tozana na villa wa yaki papa so bilemo babilo kwa mike donc Melina tozana ye na peso lisusu donc mwana ya suka
Jirbril petit moko dégât ye fa za judoka pour yanda ozoba te musuba sasai mona ba obuka ni colonne vertébrale. Mais merci beaucoup quoi. Donc Yakadima m'a toujours devoir à domicile. Donc pour finir là, na staff Mobimba Isaac Swed, vrai nion surtout na Pesibino Mbote là je vois Persimba là, Patou Tupac toujours dans les bons, Félimou Keba Mvwandu José toujours dans les bons, Tanti Nicolas Longanzala. Staff nion surtout Isaac Swed, vous allez toujours branché na www.bomokoyamboka.com toujours dans les bons avec le président de tous les journalistes Kaskandinavie, jamais Naboya avec Isaac Swed. Nana Koboya ceux qui m'ont mabete. Sokumise Michobongo bino bosa wapa. Nzamba sokumise Michobongo bino bosa wapa. Nzamba sokumise Michobongo bino bosa wapa. Nazo pambola bomoko ya mboka mingi na moni penza etalisi pena eza bomoko ya mboka, ezwi mboka, efandisi mboka, ekonzi mboka, epesi mboka oyo lolenge ya kozala na mboka. Ya na biso bomoko ya mboka oyo. Na senga na bandeko balanda bomoko ya mboka nkola pambola bango.